Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. À cause de la foi na Luanda, na Angola précisément, première édition le 5 mai Oyo, kuna na Atlantico. Wana première délégation izo kita Luanda, ba musicien, équipe ya presse, ba intercesseur na ba protocole, ba kokenda Luanda pona okesa musala nzambe. Bongo momna kolo l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, le pasteur de la foi, ye akolanda bango mokolo ya le 2 mai. Kuna akukenda kosa musala ya nzambe. Jésus-Christ Nazareth, nzambe solo pe ya bomo azwa na ye lokumu. Papa ni na beto ya Bangongo, papa ni na beto ya Bandundu, papa ni ya Afrika Belo kiza na lukita kano ya mode. Papa la foi Toto ya Manyema Katanga Kisangani Toka bote Tushukuru Baba Milele Tumekiti bila watu ya Plaza Angola, Besana Bilege, Matokis, Bakuluna Mkolo wana tuzala moye imalamu activité, on va causer de la fin, tu les tues pas, mais ça
si ulufu te. Zelani. Oh kale ko tiene ke matadi. Ah, deke boy ke matadi. Ke matadi. Deke boy. Nzela oyo eketi matadi. Doso ke matadi balinga boy. Première barrière. Premier contrôle, ce qu'on l'équipe au côté de Lokita. T'es quand alors? Soit tu vas un peu babouiller. On tire à l'ousse. Première barrière. La frontière barrière à l'bosse au com. On décode à Boukania, sous Balali. Sans mon passe. Voilà, tout télémaki près de 10 minutes na barrière Albosso awa. Ici le contrôle estalemi pepele batali passeport moko va vérifier kitoko sérieux chaque passeport bien visa ba séjour na biso kitoko a libérer biso to lekenzela pepele. Voilà, David alala ina epongi mais tozoleka. A fait passeport moko. Mais à moins que sérieux Zali, ma camba sérieux a tiki to leki. Oh, première barrière. Tozana ba barrière au bon. Tu au moins 7. 7, en tout cas 8 barrières. Voilà. Merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres. Tozokoba. Tozo la première barrière. Voilà, il y a une grande délégation, il y a une CFC. Je pense que tu peux même Mbanza en Congo après tu Kobinzi là tu tires la 7 barrière tu coba reportage na biso bana notre père toujours qui est à cause de la foi na Luanda signé à Atlantico les 5 oyo dimanche les 5 banza sangoto zala zala na to kumisa ko le Masia Nazareth et longo et kosa la bien. Fatigue ya kusakana te tozokende kaka na objectif moko kosala mosala nkolo Jésus-Christ Nazareth ndenge tata na biso révérend évangéliste international Jean-Paul Mata de la foi atalisaka biso tosalela Nzambe na motema mobimba ata kolembango na mutu ayebi ke nake kosalela Nzambe Jésus-Christ Nazareth Nzambe solo mpe ya mwa badoda na nzela omona tosituki etonimbi lisusu.
qu'on a Mbanza Congo. On a banda komi moi différence par rapport à côté de outil. Mais bazo ba Zaïre, Mbanza Congo on sous Zaïre. Si, c'est la carte province de Zaïre. OK. Province de Zaïre. Province de Zaïre. Mbanza Congo. Mbanza Congo la isanzi même isoyo ça la carte municipal ya Zaïre. So ye koto mo Zaïre ko candidat ya bisa Mobutu te province ya Zaïre. Mbanza Congo banini eza na province ya Zaïre. So okay, matadi boy. Okay. Babisu wana. Mbanza Congo l'état de Luga place topé maman Mouké comme la Tamaji voilà Mbanza Congo province ya Zaïre awa na Angola. Activité, va parler, va activité vraiment Mbanza Congo. Soy el
oza dimanche nzambe apermettre oteka po dimanche oya aza na kati te nga kama naza toza dimanche na Atlantico toke Luanda na Atlantico église eza na oja enda ok napesa numéro zela na tela nayebi yango te numéro ya awa lakisa ya solo lela de la foi nayebaka te eloko opesendeza te me nzambe abombaka ye kaka so azalaki ningana tikete ningana mataka mona mutu ya solo bongo nini olingelaka ye makasi nalingaki mpoza eloko ya nzambe na mateya nde nasala yango nakolakisa ok ok yesu masi azali te asala bino bolamu aza te mama azali nde ningana yambe ningana kemba molonda de la foi. Ana mbanza Kongo na oge Rwanda ngabana. Bongo pesa ete. Mena senga ga nzambe na ngai ngana ambe msoza mutadikose. Eza samba te na osala po pesa yo loko te po pema na Conhece o pastor de la fé? Você conhece, né? Pastor de la fé. Fala que é pastor de la fé. Não, pastor de la fé, muito obrigado. Está fazendo bom trabalho. Trabalho de Deus. Trabalho de Deus, está indo mesmo certo. Porque hoje em dia, quem não tem Deus, meu irmão, está mesmo mal na sua vida. Primeiro orar, depois de trabalhar. Nós trabalhamos aqui, primeiro na igreja, depois no trabalho. Obrigado, pastor, pelo trabalho. Sabe falar lingala? É, Bibi. Gadu e Gabi lingala, mama. Na Lobibo, é? Pasteur de la foi. Ouais, c'est la foi. Azna pasteur to musala na eko a continuer na musala parce que moni musala utakatira moto. Moto neza pena kibonza elong nempe ya zambe nyoso la papa mbole pena makase pa pesa atwa na katambanza ko.
Eu sou evangelista Pedro Pussolo. Vim para anunciar que temos um evento religioso para a glória de Deus e para a nossa bênção. Desta vez, Jean-Paul Mayata de la Foi, da RDC. A fé produz milagre e testemunho. Desta vez, a causa da fé, a cause de la foi em Luanda, Angola. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV.